Bon, déjà, des histoires dans le bail, papa va rappeler ça, mon papa va finir maman. Ah? Oui. Oui. À le bail, on va te béler, va traiter neti. Moi, na ma bête, tout vite. Et puis, Laura Soroko. Na carte, baka Laura Soroko, maman na mutambongo. Et Laura mo bata bangola, bata mbongo, angola, puis en kanda, baka fierté, Laura bata gisasa. Ah? Ba combattre lo moni kangezaka musique. Bon balé. Bon Docteur. Bon peintre, bon menuisier. Bon bateau, ba chauffeur, ba kumba ba ministre ba kenda poto. Bango te. Je pense que et comme il faut terrain. Mon amour faut exécuter musala na ye. Ba mise ba li na musique. Bango nde baza wana malgré ko silika na bango mais ba sara ba anniversaire, mona ba che kofi makasi. Muinda wa combattre muinda. Combattre bina kofi. Bongo bina ni. Ambonga kala to mutambongo ya. Teza su te so ezaka ngako mabeti dona de. Ah, papa izata? Ya lo saka na yo za mbongo za fier ba lo ona ndako to ba monde to sela ngo to ba congolais. Bola zambien. Ba kumata ba fenta ote ba zo bana na biso ba yaka te lokuta. Ba to mona na mikil so ye vacances na kini ba mi bale ya osani. O etonga flat te sani. Futika flat mo e mo ba parfait ba ni abenga ba petit mo imba yaka. Na ba mpe sala bongo ti. Donc, on va taper des kini bongo ba bimarana ba petite sœur na biso na kini. Ne ba loba ke ba misepe ba bimarana ba na bango na miki. Histoire de abilo wa ebisi biso wana. Taka lobi ko faire linga na ba camarade ba ya ba camarade na ye. Nera o didison ba massa ne ba na parler. On a fait rambo singa ba numéro didison ta ebisi biso ngate. Pour vie privée ne loba ki kan e bandelia. Balabala ya rasuri masola privé ya rasuri soki na parler. Monsieur a des balles ici na tika. Mon petit mo abai wana chat 3 biga na vita. Pecha o taloba ka chala ya chat. Et yo no tabi na vita te. Na chat 3. A chat 3. A chat de ya pen tina mo ba zong sela na bete kota. O maso ba bala batu ba oyoka yo. Ba kolandela yo. Masi ko so lingwa ba même. O tabi na vita te ba. Ngai même na vita. Na bineti na bien ne Laura Soroko. Ako koma bla niveau comme ça kofi. To ke pena na pembe. Papa biso de ba didi ginwani kalo mone oyate amona na te biso de mbongo kaka ero da l'ombre ayera apesi bolongwe aya ba bêtise te ya Laura pena ko lobela makambo sindi taka ali aso ale pondo asiliki ale pondo sindi la bili mbondo ya Laura Soroko na lobi bokechu ka anobo ya Laura Soroko nzo azo mbongo ti ba sone la kiamoti bokechu oui bokechu na ki combattant na so na ki combattant nzo ka benda ne muke e komela ngo cop eza nango ka cop ya wandenga na fandia ala raison de vera mboazo luka se consoler vera mwana ba choc trop arata rena vera mboazo so beta rena mutali boso abeta muté passe na motem ma frère obana te ba rena ne ba place ko loba ko beto betite kutu muta se pesa mikolo za Fabregas bandaka nga trofa Freeman na loboko kitarate ça ma confiance papa na lobi mutu botira ne za ngai Fabregas banaka nga trophée Fabregas kaka 6 mois passés 4 mois passés boya mamba ba trophée. Mais les gens qui ont le plus de à gauche, ils ont tambola kaka, qui pas oué na ngwa zonga e na ngwa. Kali ala ko l'équipe manda chebo ebiso bongisa musique na yo. Musique on a le ezate. So le mba ferré aux warriors, so mba fallo ko mi golo te. Te papa, musique on a ngote, to koli na ngote. Comment ça payer musique? Mboka lombo makeni, mboka tabula, mboka ba grand prêtre. Oui, bien sûr, mon indépendance, indépendant, tcha, to, je me sala, grand calé. Bah, bango tient ba Cameroun, biso ba Congolais. Oh, na Ukraine, kuna guerre eza. Ba mission Ukraine, ba obeta ba concert te. Ya on a pe biso na Congo, faut pas. Pourquoi ba beta ba jouer te à Léopard? Pourquoi ba beta ba jouer à Léopard? To beta match na poto, pourquoi ba beta ba jouer? D'abord la musique. Ba to beta na Portugal hein. Bon ba beta monter point. Fais beaucoup question qui ta Portugal mais beta ba monter. Poni bo et comme kaka motema mabe na ena baninga. O azaki na mpia ka bongi. Kongola ko supporter le Rwanda te. Kongola linga so mona ko ozo souffrir kaka. Donc musique na minute pour na ba congolais et na ba rando ya bango moko personnel. Et ça rando kaka ya tika la gimpia ka zo sa musala poto 2500 3000 yanga zora kaka. C'est comme mise pour yembe comme on dit ba fallait qu'on pas beta causer 50 000 papa 50 000 la poto musala yango zo 50 000 c'est goyiba allez boke cho yoka kanda yeke ne musala 1500 allez yo 50 000 par conseil moi puis 2 heures de 3 heures du temps déplique te rebi na sala ba générique o ebinisa kolego pour déplique c'est moi auto le ba mission mission va ke poto ke ono
générique ezara tibité ça faux et archi faux bongo profiter à tambola beta la loi chamugwale ya gopesa ya ngona ba yebelié we ka so balungi ba yebeta osenga eli fabrication ko temo ba te oh ya mado to ka so betani ada mu pepe la oyo ko na muzia mulemu ende wa ke ya des missions bana ba référence papa wemba ya succès ko fait le média succès ba sala wake up oui ba mise belele lo ba yo sa ba fitting to ba komi ba sili et puis biso kanda ta wa zero ba ça au pire na kofi donc je pense que so ba yo ki 5 personnes ça wa zero na kofi sindi na moi ça wa zero na directeur wa zero ça wa 5 personnes est-ce que musique ko beton na 5 personnes oui ma première ma belle musique na biso za nini et le robot ya lobby so yo zero komi bien ti au moins ba troufa kala o ba wera ba na o se zali bien kora ba konfi kitoko o pe afali ba o se ba free mais ça bien so bobo ya free ma to boy pe kora e musique tu évoluera le to ko koma ba esclave ya ba vie wana ti ça dit wera ninga vanda bana jibe ba ko lekete ti wana Congo oui et ça pe na motema mabegi Congo le ba legote ndenge nini ngasi ko na yo comprendre le moya lo raso ko kwa bisa ko faire beta arena oyebi ko faire ba yem taliboso biso ba témoin tanga et raté na moi le roi zolinga a se consoler ndé kofi ça dit le roi rené raté ki to beba na kofi te maintenant les canaux lo ba n'importe quoi tu be yelo raza mta pétrole pétrole ça kana mbongo ti ngese bi masute pétrole masute po yo roza moi mi place oyebi bi mate bata ba la pétrole zo bi masute avant faut tout na ba roi bilamba wa bilamba kale ya mboka to fanda na biso to linga mbi ngoloba te po biso musana biso za koloba te mais to lobaka si seulement si soki makambo na balabala à chaque fois na yebisaka bino masola balabala ekipaka soko sali likambo na yo ozana ndaku na yo osali likambo na yo biso bata balabala tokoloba ngote mais soko osali ka likambo na yo ebimi na balabala nazo préciser bien soko likambo na yo ebimi na balabala donc David Wembe masola balabala tozaka obligé ya koloba yango. Merci beaucoup à toi mon boss à moi Yannick Ndulu le déclaré international Zalara na David Wembe et ça la bien Fiston Mukendi na niveau États-Unis abeda Sudangola Fiston Mukendi ozala na Luanda au beta ba carton a kepe na États-Unis azo beta ba carton Fiston Mukendi Zalara na David Wembe et ça la bien donc na balabala to fandika kabo e yindi na lobi non te même pas yindi na balabala na rozala nga mokote il faut ka na benga analyste akanda analyste ya motema mabe Messi Lubanzado ancien joueur yeso na lobi bongo o na manqué lo na manqué ta nga lo ko mission yo to le lo ba ko manqué le lo za mo manqué mate po yo ebi neto lo ba la charité bien ordonnée nga pena na balabala nga siko na balabala nga na ba konjina nga ya mboka nga na ban suka na noko zo mama zo puye pena station e komi pena o calé ya a débloquer ngo masana nga Jonathan Kousu maison pongo très fort très fort asa très fort collègue fort on a venu ba fort we l'année au kotika na bonja shikolo wana mona debord mata wana roi bilamba kalamboka suka na calé siko neti lelo na onamna na motema mabe po motema mabe so ekite zo bebisa bata États-Unis ba benginga ba benga par-ci par là ba bi papa niveau de solide ya faux nde na lelo bato ba osepela na ngate mais émission to le kana ebisa ko ni bato ba sala nga confiance na le seul moto botika line o azapena sans complexe et pas un véridique isa a bezabe so ko kopina yo na bisa ko ba vrai ba golona ba vrai ba warrior na ba vrai ba ta kofi ba na bato ba mema na ba poto mona kofi memi bakali fala memi Alex Wechi koto memi ndingo wana bato na bango ngani ko na esprit mabe pona na muda mudote sans pitié so ko siga likamunga na ye ndeli lona na balabala na motema mabe na beta yena baba na motema mabe na yaka kana motema mabe na beta ba plan faux David Wembe na masola balabala toza bongo na Messi Lubanzado to fandika ka boye monima moko ya Laurent Sokoko azalaka bongo médecin na lobata bongo asala émission akomi na niveau ya ko chrétien alia ex moisi ya Koffi Olomide bon tout le monde a que ya Laurent Sokoko azao un peu proche na Koffi Olomide
émission bongo marebe fasango c'est loyo analyse mutema mabe omonongo ndenge nini bon déjà di l'histoire na lobaki papa va pesa mbongo pa bato ba finga maman bango ah oui oui alobaki yango batebele ba traitaki neti mwana mabe tout mais tout d'un coup après monsieur alors se répond à tala même c'est aussi ba facile pour na mona Kofi ba Frank Stema chaki na page na ke Kofi abengi alobel alongolango et moi je pense que di l'histoire de Abilo wa ebisi biso wana taka lobi Kofi olinga na ba camarade ba camarade na nera di l'histoire tu va masani ba na parler on a fait rambo singa ba numéro di l'histoire ta ebisi biso ngate pour vie privée no lobaki kana bandelia balabala ya rasoki masola privé ya rasoki soki na parler même yo ndengwa boda frère na so bona mère bo sone soki na ndako so ye na balabala na obeto ba plan ah ça la confiance na mta mabe oh yebite na ka totem ça dit que ni di son yemo acheli papa na bango ki pa la mama bonga so na lobion a na komi vie privée et ça sous vie privée et ça sous privé te po yé na balabala et yé côté na lolela iloba Jonathan Kuzu na chesta tia bimuyibi ayebi ke na lela kana makambo yo bo musa musu ya de bale sinatika moni petit mo abaye wana cha 3 biga na vita picha ko taloba ka chala ya cha et yo no tabi na vita te cha 3 a cha de ya penalty mo ba zongsela nga na bete kota o maso bala batu ba oyoka yo bakolandela yo otabi na vita te ba ngai meme na belgo na njili bana njili ba na yimuta babite masala nga Jonathan Kuzu ebi na yimuta babite nga na yimutu kana pesa na chana nga babipete aki na raison mais abosa na chande 3 ya lobaki 0 donc na cha 3 c'est que ya koselinga makambo bref di l'histoire soki makambo ye na makambo ya nini c'est que alors sur la pena publiquement parce que lobi ba biloko mo wana vera mwa da prêtre moni ko faza prêtre so moni même albe effacer émission na aza ebi point ebi lo rasoko na kato ebaka lo rasoko mama na muta mbongo eloko emo bata bangola bata mbongo ngola ba pia ngakanda ba fierté lo bata kisasa ah bata mbongo ngola on a séparé na sala nga Jonathan Kuzu auta intana kina ko mnongo tina ngola garda ngo papa bata ngola ba to a trop bata mbongo ngola na bineti na bien ne lo rasoko ko akoma bla nifa kumsa Kofi to ke pena na pembe papa biso de ba didi ginwani kalo mone oyate amona na te biso de mbongo kaka ero da l'ombre ayera apesi bolongwe aya ba bêtise te ya lo pena ko lobela makamu sindi taka ali aso ale pondo asiligi ale pondo ba sindi na bili mbondo ya lo rasoko ah ngasi ko na yo comprendre lo mo ya lo rasoko ko abisa ko faire obeti arena oyebi ko faire ba yem taliboso biso ba témoin tanga et raté na moi le roi zolinga a se consoler de Kofi ça dit le roi René raté qui tombe bana Kofi te maintenant les canaux ba n'importe quoi c'est pas bien ya le roi sur quoi aza mu coller personne na bana pe sur les plus âgé que moi mais terreau azo côté ça ba bêtise c'est ko ya no so na de l'histoire ta c'est ko ya le roi sur quoi lobby d'histoire lobby tala niveau papa na mwana mais ba ko musiko papa tu be ya le roi ça muta pétrole ça kana mbongo ti ndiese bi masute pétrole masute oyo roza moi mi place oyo bebi mate bata ba la pétrole zo masude avant faut tout na ba roi bilamba oyo la moi connecter na bata marché ya so dollar ekiti ya na moi avantage oyo bon so zo bimate biso pour moi je pense que le roi Laura Soroko parce que oyo pena makamba Kofi na Sindi et puis alors banda ka mofle ko mona ko mwa Sindi ya Laura Soroko obiso debi mutambongo akala to yo kakaye non frère to tika biloko wana ko mutambongo akala to mutambongo ya teza su te so ezaka ngako mabeti dona de papa isate ya Laura Soroko na yo za mbongo za fier ba lo wana ndako to bata mbongo to sela ngo to ba congolais bola zambien ala na congolais linga fier so azubo ya lo wana ndako ndie sili via père d'esprit c'est pas ça via comme bena agongo wa mwana moké ba de tout ba finir au sarana tango on était bien ali aza moi ça Kofi ba umeli ne ba 25 ans oh non ba sena sindete et puis na sindete na officiellement te et là vers le bara sindé lo milieu mgoni Kofi ça les gars te va moi ça ko mi sindete webi nzembo alidor webi nzembo alia kasi moi sinaiti to so la pembe ya Laura Soroko aza mokolo aza père de famille aza responsable na mona que tous les gars car pas même soki un mois passé mamba Sam Tinto aye mabe Sam na pese $100,000 somba biloko pour Sam na ko faisait tirer ndie bazo tinda est-ce qu'il y a Laura Soroko ko faire au tinda to ke pena na logique il y a Laura Soroko ko faire au tinda il y a le rocher zemit par hasard mais so che des fois moi ko sango nanko le ngala ko mo comprendre ndie ya Laura Soroko ba komi ko tinde pour ese mission liboso ta ke ne ba buzo ba a sali plus de 5 émissions mona mo ga yo finga ga fali mo ga ko loba et comme le roi net comme cop na alors Soroko comme le miniature akoma na minetika vana minatito bon asena bien ngabla na wewe tango na golo mama yalo kaso kobo pa yena buzoba papa biso awa tozaka na motema mabe awa na internet so yeno ka pa na biso yeko mikotsa buzoba biso bitolobi kati
est-ce que na kolo mamba lo kasora ko d'ailleurs azana nous père azana mukolo za vie na biso patron na mboka o on respecter 4 ans azo mériter respect trop ouais vous avez man ba bateau de pêche ngonga na yebi azaraza na so ga milongo le respect o na terrain na biso miniature bonga ana on le baloki na biso mabele papa a nga kutu na fanda na a nga na air émission air toujours na ta kuzwa yebi vous avez masala nga Noël Kubo na Grenoble oui boss Pinto boss Pinto a déclaré so ozuna ti boss Pinto zu Sharan Zambi ozuna Folvi Mbala na Jomo Lubagi wana Yannick Ndulu très puissant Yannick Ndulu ça va mukolo souvent to moni penda que ya Laurence Koko ces derniers temps a commis trop TV a commis na yego sala be émission et to yebaka azaki mutu moso asala émission et zaki mingi après ça ba jeune ndenge ba façon de vivre ba bonne manière ya ko vivre ndenge nini jeune okokoma na mbongo jeune ndenge nini jeune okobanda ko débriller vie na yo moko mais to comprendre te ya Laurence Koko akomane muta musique akomane muta ba polémique ye mora lingi akotane na miniature te même biso pe to lingaka bongo oyeka oyomo oyena terrain na biso oye na poto ala raison te vega mboazo luka se consoler vega mwana ba choc trop arata arena vega mboazo so beta arena mutali boso abeta mote passe na mote ma frère obana te ba arena na ba place ko loba ko beto betite na moni pe faire tie data pour on a devant sarayo quand on a mote mama be papa mutu botinga na ngola boko pia confiance arena Kofi Pinani faire pe na mona tie na Bercy ex Bercy et ça le nom dernier ta que yo pe bon to oza masola ba la to sola parce que na ndenga masolo ba la ba to kana sepeli mais ça est vrai et ça tena suka na ba combattre ba boyi abeti tete omoni musique kalela yi owe raso beta na double zénith jiba zo beta na LC papa mbazo beta na la force à culture yango ba no mona to yaki premier lelo musique est comme monopolisé fallait obeta na nini obo muso akia kutu mta sepesi na migolo za Fabregas bandaka nga trofa Freeman na loboko kitarate ça ma confiance papa na lobi mutu botira ni za ngai Fabregas bandaka nga trofa Fabregas kaka 6 mois passés 4 mois passés boya mamba ba trophée mais lelo bandaka nga na lobi pe 6 mois na loboko à gauche ezo tambola kaka kepa wera ina ngwa zongi aye nango Jonathan Kuzu engaye bon Mambo biso to lingara ngoyo okutena mutu moko be ba oyebiso asa mutambongo na yo mopo tale obite o mutambongo de Fabrice grand garçon eza ngo normal na otambola na trophée na eza mabe te maboya ke ngo mikoto lega po ba Fabrice ba no kumisa ba whisky na ba bokuna boy po ngana sko mutapemba ko yesa bino makambo na ngo na bisa ba mission na biso ba continuer ko travailler ba longo na ba distraction oyi ma prema mabe musique na biso za nini eloko boya ki lobby so yo jouer comme bien te au moins ba trofa kala o ba wera ba na ko sezali bien kora ba kofi kitoko o pe afali ba o ba free mais ça bien so bobo ya free ma to boy pe kora e musique ouais a free mais ça na a free mais ko abuta boma ko faire 4 na buto mo petit combo na le to benga ngango so to lamuki be fait quadra to kanga milango pe abo ango tina banzembo wana yi mabe ndima effort a moninga Fabregas il a joué free ma l'autre dans le bord à gauche d'abord 6 places yango do ke nango ekita akita ndeni papa yo sakana ezalaki po ezalaki te balongola ba complexe wana elo faut batia na mutu na bango ba travail musique le baby musique comme na ba kana lo baki no musique ekufi et comme même aux danger te mais so zakana David Wembo zakana wa bilambo zakana Jonathan Kuzo abiso ke o sala ngo bien yo ndimi kaka yango so mona ba robino ba mise ba do travailler sur ma caste kale ala ko l'équipe manda chebo abiso bongisa musique na yo musique on a le ezate so le mabe faire oza warrior so maba falo ko mi golo te papa musique wana yango te to koli na ngote komo za payer musique mboka lwambo makeni mboka tabulai mboka ba grand prêtre oyebi nze mboka indépendant cha to je mi sala grand calé ba mbango tsena ba Cameroun biso ba congolais biso musique to repema na biso ba oyemba to leka bonka ba ndoko ba tabulai ba ba 1000 chansons o ayemba ya danger anze mloka ba teto sangunne banzem loka ba Mario ba grand pote madilo sa mondeni ba avec grand mais problème c'est dire ba misal lelo et le so moment qui grand prêtre misal so kominga na camion quand tu vois ibi musique te travailler papa ba do travailler te donc ça oza muta déplique ça déplique ko bi na legio asiligi a comme so muta te c'est ko beaucoup tena muta motema mabe o bena ke déplique te robi na sala ba générique o ebinisa ko lego pour déplique c'est moi auto lo ba mission émission va ke poto ke ono
générique ezara tibité ça faux et archi faux bongo profiter à tambola beta loi chamugwale ya go pesa ya ngona ba yebelié we ga so baluki ba yebeta osenga eli fabrication ke côté mo bate oh ya mado to ka so betani ada mu pepe là oyo ngona muzia mulem na indewa te il y a des missions bana ba référence tu vois donc to buka na raté ba musicien na biso lelo ba zo atteindre au travail ba longa ba distraction qui grand poète te qui grand poète faut ça ma kamuto mona on comprend net linga lona c'est pas na faire acheter ba date ça bien les évolutions culture faire à beta et tirer beta fabrica ça beta ya ngone kongo ko mata et ça te ga fali muto beta te photo beta comme ça biso pe a to sera argument ya ko loba parce que so ba ça ma muté papa biso to tout là yo be ngate so ngona olia na marambo to na bi maison pongo na zui so na bi Ahmed Vita na Paris na zui so na bi Noël Kubu garçon Grenoble obi gol Noël Kubu so am datino 17 basket adam mystique ba kana dada Shabani dada Shabani so kana Paris na Grenoble bon ba massa na to kul na ba so risiko net marambo ezate na bo ba onde bon roi bilamba ba rande ni kota na mars bani lukane ngo sala to ça te donc bango faut ba sala bien pour biso toujours actualité nga naza muto moni muto bokotika muto bokotila mutema na ngolo etika liganga wana kosa binote pazo banga makamuta do lo ba vérité mais sans ko finga pour lo so la ko finga mala ko tala ma fort takade to check it pena ba mi lo no finga falina na ke chop na a se pena ngate to na mi no finga fe papa o finga mabe elo ko yate mais esa démarche na biso te biso zo moy bato to linga to canaliser bato ti oyo zo loba liboso loba ki boete o loba ki bo c'est pas bien donc soko lobi ke Jonathan Masana nga roi bilamba mutu nanga zalaka na poso wana so to zimwa problème muke kote ba bavandi be différence ezanga raté mais na ko panza tege mingi te na réservé pour lobi to koyoka mais lelo ezati lelo saka zaki pas faire soka moi contre ta muke aye koto yo papa na mama baninga yo ka mawa teti c'est pas bien yango zo mona musique et baby na ba DJ ba komi ba fier pour que na DJ na obeta mine c'est ba virus abeta ne ka fali faire le soir na DJ ne mo bo soir nguna abeta ne ka faire to sunga critique te to ke wapi to ke na mangambo wapi biso do ka jalo kwa to sala bien pour na intérêt na biso na bisa ko de ya ki mission to lika ba musique ko funa lokoso bata lokoso ba ye so na komisi moni te ya kanda ebi ke so na fini final auta pas fali nani yo mutu moko lo ba de makam a lo ba ki fali mtaleki ba osonga ba fe obi mtaleki ba o to osat et puis pas de ba tala ko ka ba golo be ba se ba ba ebi ke te akompa na biso mais mutu aza conseil bi kaza ventrier neti ba biso na biso que non oza mythomane tu vois mutu faut dans le langage moko awa bien David mutu nanga David mutu nanga te c'est ça oso komba donc quoi le koso ba olukinanga visa na ok poto yango mone sali makambo nyonso ali musique tanga jibena we ba guerre ezaki mais le kola le local le commis trop salité il commis trop salité musique kabwani tellement mingi na ba mise ba ketenga maso za des plis faut da kota faire so za na dynastie ji de tenez ji to monaki na fali to moda ba golwa na moni muta tondolo alobike yo yuma to ta soko za na clip donc ji de te a rosola na fali ta rosola na fali te pour la nini c'est ta sona falide musique nini Congo musique nini ya kalezalate exact donc génération lelo ba ko yemba malamu te ba ko composer malamu te ba ko malamu ka musique donc bango lo ba ye nango ba ko mana bango kaka génération lelo ba ko bongo ni ba ka ko boma papa bongo yo yemba tete boli magali motema ngana ko ben yo ko lelo ko sa musique bon yo ba musique lelo madame Tangele namona manda Ibrahim Chamalenga mais artiste Pepe Gaina bomoy papa mba na bomoy madilu bomoy misia ku faire zate Kester na bomoy mais chanter to uti na musique wana lelo zate jile te ba bengi traidor azane traidor te a trahir dynastie ya on a lo ba musique e bebi poso za côté faire il faut kumisa ra faire ya on même ba bile simbagité donc lelo musique comme na ba jali lelo soko olingi ozana dynastie ne faut comme alwa seleo abenga faire mukonza mboka côté ope fali faza la mutu ne mo alo ba fali grand poète te je l'étais c'est mukolo j'étais en bani musique fait na fali ba ta mona j'étais mon mke j'étais âge mon Adolphe t'as deux fois non ben j'étais petit na maison mais on pour na camouflage feuilleté bazaki na bon âge moko te je l'étais comme Adolphe donc tu as deux fois ba petit j'étais na silika mais quoi ina wenge na silika wenge we après Adolphe de masela on mona ndima yango mais si l'été dans bani carrière ba il pari na kala fera net to ba il fallait donc d'office fallait da petit na ye fallait beta li solo mon émission pour Paul Passoula qui a kina hôtel diplomate à mon âge d'été bani bogara cha basuki bani misane wa senga ki pour da kufa persona
abani to getika nga pas mista na mista na ngo Gilles était à senga da qui vient fali tu vois donc Gilles était bazana na ba démarche wana mingi te puis au monde c'est pas conflictuel azam tu pendant nga ba conflicté azam ko se respecter faire petit na e fali petit na donc okuta na fali okuta na fait mais ba ta faire da ba mona mabe ba ngolé déjà c'est pas la musique na banga lelo ba BBC ba banzema malamu ezate ya ba danse mabe yango ba la bisoté tout tika musique photo za la uni Gilles était ko so na fali ya ko so na faire c'est normal. Est-ce que c'est un problème? Yo quand il fallait bien que Gilles était pour nenga ayemi na dynastie non. Asa vina ye. Tu vois? Donc musique il faut que la onde ngwa. Tu vois? Donc Gilles était à la mukolo dana banganga nzambe Gilles était azalaki hérité fallait la gité. Donc Gilles était là d'ambia kana makopo ayebi yango. Donc on a baba petit na epi bandalungwa. Donc voilà, on est ensemble. Ngapo na ngana moneza na ngo gravité. Ezaka ke tolongo la esprit wana ya ba kan ba nini. Batu nyoso tu ba itisa bango te. Ya kwanga na fandi ya boyo mwebisanga ono lo kwayo bosola tena kwa bilamba tona Jonathan Kuzu Aigle mobala chancel Nzembele mbonga pepe na kompérité to cause d'été makambo bosone lagi na yebi amote wana mamna bino mais yoza pile nga ya pile donc voilà on est ensemble fallait mo kuta yebi ke Gilles était auto imana dynastie te yana fallait ku yemo kuta nga boya kuta na Gilles était mais ndimi ko kuta na ye po yebi ke oui bon basa na problème te David musique yoyo to linyango te to luka musique ya union fait la force na lobi oui ba mission génération ba linyango te la ndelo na NFC aussi ko na beto maba odi moke oui ba mission na biso belé ba salaire mafuta ntaba bali ya mutango na mutu oui papa wemba ya succès ko felo media succès ba sala wake up oui ba mission belé lelo ba ya sa ba fitting to ba komi ba sili et puis biso kanda ta wa zero ba sa au pire na kofi. Donc je pense que ce maillot qui a 5 personnes, ça va dire qu'on a Kofi. Cindy, na moi ça va dire quoi, na directeur va dire ça va 5 personnes. Est-ce que la musique représente dans 5 personnes? Mais tant que tout là qui va dire quoi, il y a succès pena vous avez compris? Oui, fallait lelo, tu fallait bon héritier ba yembi. Oui, bien ça la biso. Fallait tu remettre na mort, fallait na héritier na studio. Go. Fallait na faire. Bien. Faire na héritier. Mais au moins la mukobata jibena wera basangana na grand hôtel mutakufa te mutazoka te. Siko jibena wera ba sangana mutazoki te ba bango pena calme mutabima zo transport akenda. Pona ni boye ko sala ngo elengi nango esili. Ba profitara exemple. Papa Lutumba na papa Tabula succès. Ah panzi molangie succès. Toza na ba conflit mais to sala to tombola critique to ko sangana ngo ne ba Nigeria ba sala ba Américain ba sala ngo. Mon grand père whisky na jomo ko to ba bete loko ta mais biso to zakara na ba esprit moko boy so na yemina di no price mutana netite papa plani et so pa biso et so parana ngote et so parana ngote ba biso ba congolais et so parana ngote et so pate et zande ke to za ba rêveur ba ignorant to so bosa na ke culture force non na anga to sangani et za featuring yango tombola culture et ça wake up eza mama ti lo to yoka papa mba 5 Kofi 5. On faut pas misser pas ça la biso ba longa na mamba bureau. Ça sert à rien. Trésor congolais yo. Ba pimeli poto longa zongi politique. Soit kinda mba continuer la musique. Non, à longa na ye no ke po ba pimeli. Et pour akete papa. Ça la confesse na moteur mabe akete. Papa. Oh, ezaka pas social poto. Papa yo 12 ans, yo 11 ans kenda poto de nos caisses. O longa pas fallu kete pas faire 10 ans kete. Faire ou ta même année batuté. O ame batuté. Et faire voyager moko. Faire kinaye moko. Amma baté. C'est que trésor Congo la quête 10 ans il a quête à longwet abino en tout cas abandonné dans une politique yo trésor Congo la gotika politique pour la musique m'ta ragunne moi o ko pas mo 500 na pété bimi papa yo sara la politique pas aux côté papa politique na boma bato musique ba beta na bango te lobi bo si to kangi micro Jonathan Kuzu papa va te fermer to boaki mamute mabe comme ko finga na ngane na lo baboyo o beta na saloni o beta na fini beta kindingu beta nani mutwala lite akanda obetela ngani beta lexi wechi asenga obeta na fingi na ne na vandlo ba to ya na fingi siko na politique o finga des autres trigage yo so et puis poison ya pamba buka na te Jonathan Kuzu kota masola balabala kota benda masola balabala ezo pusisa ba to ba bino kota masola balabala makamba bien ezalaka monsieur le banza de na masola balabala to fandika ka boye to moni ba combattant qui ko menacer ambassade na France ba comité na niveau ya ko beta ambassadeur
et jeune moko a se proclamé à l'obake ambassadeur wana alongoli ye akomi ambassadeur pour na nini ba pesi fali ba visa congolais azoyina congolais pour na nini oui bige pour na koma ti mars pour ça na mars pas Amélia Dembo nga PDG Amélia Dembo la PC mota PC PDG so mona de Amélia Dembo maman mona Alex Mundai producteur wala vina nga ya kala makasi to kana na mama yanga wana moni kwa bila moni Jonathan Kuzu bon ba produire émission le do après émission vous appelez moi bien ça la confiance nga bien bongo joyo lo bagi wala so mona na te na se vant ça ba staff moni ba combattant frère ebinze mo redia yemba na kende poto ko zo maele na zonga mboko ebinze mwana redia lo ba do to kenda ba poto zu maele puis oye ko saela ngona mboka. Moi je pense que combat ya ba combattant ndenge bandela ka Noël kubwa kana mikili Ahmed Vita kana mikili Dada Shabani kana mikili masa na ngai ya petit na ngai Rishi Pembele akape na mikili Rishi Pembele ancien joueur ara même qui n'a pas ses mots on a bata mikili so zongi na bata king mondo so maso ba combattant na ngana kabulolo ba pays poto na ko beta ila ka mabemba la on a bata king siko Christian Mutemba cadre mboka moni bizima ko do stade Martyr moni héritier mata Gonson masa na trésor baka le tadel a posé ce que Jibril Mazoa ba combattre belo mona saison des gris ba combattant oui des gris oui pour nani ba no ko ne belo mona ba mona ba falia ba mbao ba mona ba fere ya ba mbao aya ba pe polo jini ke lata ke sasa ya tikali prêtre tout d'un coup la mona tongo mobwe oh papa jo orange ko vert ya na ngotena mikili papa imbuya ba tutiti ba combattre ba fenta ote ba zoka bana na biso ba yaka te lokuta ba tout monde na mikili so ay vacances na kini ba mi bale ya osani o tonga flat te sani futika flat mo e mo ba parfait ba ni abenga ba petit mo imba yaka na bon pe sala bongo ti donc ba combattre pene ba yaka kini bongo ba bimarana ba petite sœur na biso na kini ne ba lobake ba misepe ba bimarana ba na bango na mikili no za bo tango kota o jeune de sombilo no na kini na osani yo Jonathan yo ke na osani ezango ka question non Jonathan na nakada business et na tuni yote na tuni ngaka Jonathan a répondre na maswa bala siko ba noko wana ba mona mnage ba joyo ba legi biso ale kanda joma uti mikili buko fem se yaka pale atamna bo yabi papa ko sa biso ai jo biso do mama yuma ale bota keto pa i kombe ba mais combat ne bandele la ki bien ida kombe za la ki bien balongo la Kabila tolongo la Kabila Rwandais ngama ba politique na kota te mezaka mbodi te to yebi kezaki bongo et si pas longwa na eloka mabeza te tolongo la Kabila to siliki Rwandais nde toloba balongoli to si pena mwana mboka président Antoine Tshisekedi obala ma Denis Sassou wana akomi pena président problème na biso ki to récupérer na eloko yango na maboko ya muto bolobaka étranger to yango combattre siliki susu bon combattre lingi siko nani ba combattre bolingi siko nani ba pep so réponse tozo bundela komba yango so santi o remarque mona ke kombe kabwani eza ndenge za kala te po kala yaki ini Londres obeta teni no obeta te mais le so tali ba te belé ba bandonango prévani fallait beta na Bercy malgré bituma mabeta ou ra oti Londres malgré abeti pour te dire que ba tumusu ba comprendre te est-ce que quand et là photo quand yaka musique to sur la sigo est-ce que photo quand musique ba combattre lo moni quand ezaka musique bon balé bon ba docteur bon ba peintre bon ba menuisier bon bateau ba chauffeur ba kumba ba ministre ba kenda poto bango te je pense que et comme il faut terrain mona mutu faut exécuter musala na yo ba mise ba lia na musique bango nde bazana malgré ko silika na bango mais basaka ba anniversaire mona ba che kofi makasi muinda wa kombata bina kofi bongo bina na ndaku na bongo obeta musique a Bob Marley mazo kosa o na este kuna bitumbeza este meya chezemi mona troisième mwana troisième ba ko tabota ba kombata tia osilika bongo na chezemi lobi baninga basala te non to longola haine to comme si on a combat ya motema mabe ya haine ya koboya misala baninga non c'est pas bien muna mutana musala na be kanto la guerre de 100 ans mutuna be kanto so la moni be kanto mona kipe mongo petit na ngai international kipe mongo papa bato photo boire jefte na niveau États-Unis jefte et petora lompala te papa petit jefte lompala zo sola te ape ma ozwana e miso ya bala jefte lompala olinga ngo tiango natangi komona yo no omoni
ni soki ekoti makambo sa moningo banomo nango mabe to tia exemple moloko Michel Roi Fali sembela ayembela député sembela ta président Moboy ça c'est la campagne à président Bobo abeta point d'ailleurs ba geste humanitaire ko fala sara na ba est na ba ni est combattant ni ça salon ba combattant de bazaka bongo ba onyoso ba zokata mo ta moko be basanga ta ba $10 ata ba €10 ko batina na est nenge to mona Fali a sobata mo to ko te la Fali te mais to za ko analyser ba fait to yoka lisolo te ba combattant de ba boyaka ba action ya ba mission sala makuna ba conseil beta makuna soki bazwa ta temps bango nyoso ba combattant ba singisa ta ba €1 batina na est mais Fali azwa ta moi aoza ta ko somba ambulance pour na est mais na lobi bokechuka anobo ya loka so ko nzo azwa mbongo ti ba soane la kiamoti bokechu oui bokechu na ki combattant na ki combattant nzo abenda ne muke e komela ngo cop eza nango ka cop ya kwa ndenga na fandi na biso na ta kusu na tongo leka masa na mais c'est comme leka na zwaka eza ngo ka cop eza logo là il y a loga soko kwa comment ça la cop loga soko pa koti na cop ando finga ba combattant eza nango ka ndengwana mutu na mutu azotia téléphone na yo lo makambo ya ye cop papa eza parole d'évangile eza bible te o Matthieu 7:7 eza na tie téléphone na lobby roi pe na tour na tie Jonathan pa tie yo po tie cop no le kubu pa tie garçon Grenoble et puis dans la Chabani a tie ozo ba kombo na biso ba mabanga ya ba kombata ba mama na Besco obengi ba Besco o eleki Besco ba mtema mabe na masola balabala otote ba kombata Besco suka na Besco ba oluka mbongo koma kopa mbongo Fali ava beta bexa pesa misu mbongo fala lobango bazwa ba mbongo obonde fala obeta boy misu ba benga ka Fali apie bango ya moni kabwane lemba kombeza sultan tu vois do ba longola makambo wana bato ya kobeta besa bato ba olia mbongo politique to mona ba Fali ba feka ba misembo oni on bazwa papa yo kanti pena so kutena fati pena 5 fois na vie obongiti hein to so lako yo ba Fali ba Fali ba feka ba na mbongo miya ni Fali to lela feka to lela mbongo ma Denisa na leli ma Denisa na veme de la sika zoate mais ministre chaque jour akenda pas fati est-ce que comprendre nga bata ko bete ya bango misa sen asa cop na e oh na Ukraine kuna guerre eza ba mission Ukraine ba obeta ba concert te ya wana pe biso na Congo faut pas bon ba beta ba jouer te ya Léopard pas ba beta ba jouer ya Léopard to beta match na poto pas ba beta ba jouer de bon ba musique ba to beta na Portugal hein bon ba beta on des points fa bo question qui ta Portugal ba beta ba mo poni bo beta ba le pona mboka na guerre na est et comme kaka motema mabe na ena baninga o azaki na mpia ka bongi kongola ko supporter le rwanda te kongola linga so mona ko ozo souffrir kaka donc musique na minute opona ba congolais ezana ba rando ya bango moko personnel eza rando kaka ya tikala ki mpia ka zo musala poto 2500 3000 yanga zora kaka siko mise po yembe ko maneti ba fala ko mpabeta ko 50000 papa 50000 na poto musala nyango zo besoin 50000 c'est goiba ale bokecho yo kakanda yeke ne musala 1500 alors il y a 50 000 par conseil, moi, et puis 2 heures, 3 heures du temps. Papa Tanga, au bêta-te. Problème n'a pas eu ça, après, monsieur Zanamoté. Et Zanamoté, pour ma yembeli, ma quantité, le kuta. Il y a le kuta, papa. Il y a le kuta. Balongo la haine, on a bâti la musique, et zonga, les autres kiti ma casse. Madame, tu vas quitter, biso? Mais tant que tu es bêta-te dans ma poto, et qui t'a dit? Ba berction nous sommes na Olympia bani ba mission Nigérien ba Camerounais ba beta ngo chaque jour pamba yo na ko mu internet ci kota ko banomona biso ko to beta rasute moi mu keso ko netu to fali la kite poso lo biso fali bo ga warrior na suka okolo ba kumba fali te passe pe to mona na musalo yango le balo bo keso bi ga fali warrior to tala be mission na musa warrior tu vois fali zo beta zo défendre mboka valablement to zo monde a check 3 concerts 3 dates dans un mois au beta 3 basala minene ne ngwana ta ba kamisa musique akalezaki bon ta ko beta pe boye pemi boye zonga bo so azala giti et au so de souka ne tu vois donc ba combattre ba comprendre que musique na biso eza na problème te batika culture évoluer c'est important papa batika pena culture évoluer o sa so bolingo beta bino matolo ba funga mambala moko ba lingo mikemike ba beta rapé mais son ne sera changer ba otuba olubaki o meyo wana ba musique beta te loko esa bango za son ba zo na mamba mbongo bazwaka ngana na confiance ko lobaki bazwaka ba bi ba yebi ke bazwaka bango baloko ba bokechu ba bendaka ba to ba bendaka ba to ba bendaka donc ça dans logique ya Laurent sur ba lobana yango apesa bokechu ba mbongo ebele apesa ba 50000 apesa ba 45000 euros bokechu za ba mbongo wana peuple nini ya Laurent soko ko bwa kele nini pe comme dali banya dédicace ya kwanga na boka Jonathan Kuzu bongo te
Nani penga na boka Jonathan Kouz. To moni pe na réseaux sociaux, to moni innocent. Ba bimsika passeport moko. Mais ba lobby que azupe ba visa et belé pour l'orchestre naie. Ba on peut ba 5 ans, ba on peut ba 4 ans. Au moni on est ni. Ouais, c'est une bonne chose, hein. C'est une chose à culture évoluer. D'ailleurs petit innocent bon ba en avenir. Ba on avenir, il faut ba la base na maîtrise mingi, il faut ba on baza omoni na ba pays tout fait ça na relève. Relève est important frère gros en raté. Moi je pense que le ba jibe na ba wera na ba kofi, faut ba tika ko bundisa ba fali na ba fere, na ba héritier. Musique ezaka ndenge wana osalita na yo alwa balo salo silis ok. Mais le but est que sala po suka ki abasala. Moi je pense que lelo pas il kofi abeta ki 16 000 places, lelo fallait ya obeta 40 000 places. C'est évolution ka ya musique. Pour ni ba mona ngo mabe. Tokola mbala tongo bo innocent beti place mo ya 100 000. Musique ezo kende, ça le kwa bale. Maradona suka ki na coupe du monde message kopa akazu 8 ballons d'or. Maradona suka ki te. Il faut qu'il se évoluera. Lelo toko koma ba esclave ya ba vieux wana te. Ça dit ouais quand on va na jibe ba ko lekete. Wana Congo. Oui. Et ça pena motema mabegi Congo. Le ba legote ndenge nini. So ngana za ki ouais ka loto jibe na wi ke fali lo asali be fort nga ouais kana jibe c'est na fier nango. Pour mindeza ya ngwana. Mais biso la Congo za na bato bazana esclavagisme ke mise o alonga pa jibe na ouais ko leka jibe te. Non, c'est faux et archi faux. Muto ko lekete c'est Dieu. Nzambe ka mutu balega kaite. Oko sala to mona film ya Jackie. Maître na la kisi ba beti maître na ye mais maître la kisi ki a beti maître wana sikoto lo bango nene nzamba za na limite te kofi na vina beta 40 000 places te fallait beta fallait pas beta 40 000 mbasi pas ko ba fallait beta 90 000 places évolution culture to mona ba Nigeria za ba piche quoi le ba grand prêtre mais ba musu boya ba sa ba David ba sa makambo mais biso na Congo to lingi ndenge mona te donc mboka to stopon ka ke ya mo même marché ça a problème oh beta marché. Oh, beta martyr. Oh, to limita au rapport na. Non, martyr. Non, martyr est celui qui musique. Je n'ai pas beta amu. On a ni photo comme na conviction ni moi. Tant ba beta mo tondi et comme yo wera ina classement otezaki yanga ya hite. Non, eza ba koneri botika mutema mabe. Siko bona muta ya bien ko ipanza mu makambo. Ko ba tuba ko bam. Wera CP la fala ton bravo. Mais surtout ça là qui a ba continuer. Il faut continuité za la na vie. C'est le roi de mamba président il faut ça qui banzelo soukia Jomo a commis président pour sinembo retonga marando mona ba France les États-Unis elle a été Jomo bana bana otonga ngote États-Unis on ba 45 président pour ani au salo soukia ba continue sale biso ko la Congo ba linga bonté so salaire soukia ba tout dans sima otia kuna confirme ba sur le guide à la sanzela ah papa na makamni na moi donc arena bo il faut mettre en sur les bosso c'est rien non la sanzela ba to balandaki mais comme tout yeba la ki ça ya boyi yeka fa beta. Non, tu dois souffrir na nini. Ba icône na tika la icône. Icône na za icône. Mais icône ba ko pe ko sala makambo leko. Mais muta sali nda ko lobate. Premier tu dois souffrir na moya ngwana. Wera na jitaka na wera na jiba la mbongo fort. Do atel lom ta uza mbongo alika wera na jibete. Mboga nini ngwe sa bongo. Wana mbongo model ni na. Ka to ko to ka bili ke sa la mbongo mais lo so beti ba to la mbongo abili ke. Agala sima. Babima déjà na Congo so biga jibele yo ko baka jibele ni jibele ba fene ba fere oh papa fere pe lo ko le ka jibele na mbongo na lobita leki mais nazo loba ça dit mbongo za la katango zo exécution chaque jour Jonathan Kouzari na deux maisons comme na ngo 4 comme na ngo 6 comme na ngo 15 20 oh yo za na ngo moko le ko bandaka chikoko kala ba le côté c'est faux c'est faux mboka ni to vivre na bato pour ni bato ba linga to comme ça ba sevu so ka ba gizengi pour na ko sepesa jibele na wera to kofi non. Ngas qu'on a na démarche, on a na démarche bateau, kofi prêtre JB prêtre ou prêtre. Mais bo souffle que l'homme ta ko bima. Fabrice yo a joué free match. Abani musique na sima hérité, est-ce que hérité a joué? Ajoute. Yo lo ba mabe ou fo a tcha on a messa. Ajoute. A tambula na poil. Poisui. Oui, donc tout la musique il n'a pas terre, on est ignorant, il y a aucun ça qui est comparé mutakana mutasikate non, pas moi venir ignorance. Moi j'aime pas ça nga lo barelo ko musique et c'est logo est tellement universel c'est tellement monini alors ils ont dépend de la vitesse na ndenge mukile zo kendela lelo so ekutani ke bazo pesa ba trophée mbangu ba pesi mbangu mais muto azo zo mbangu ayeba ke afo zo mbangu batu bazo ka pe na kala ozo na ngai mais là musim takala zo ka mi balé le 5 tout le monde message sur ballon d'or à 8e alumini Diego azaki fallait mtazo mériter pour ça jour anniversaire ça y a zo ko be ko poto sala Diego mtasala ja malgré la légué na bilo wango mais yem ta ça
c'est plus simple que ça. Tout le monde raisonne le quoi même mindele que ça biso moi grand bien. Donc pour la citer déjà na souk ça na bambote pour na moni na luibe moi trop. Déclara Pito. Chef Pinto déclara Pito l'homme qui a dédouané l'avion. Il y a un biloko na Hong Kong. Bazara yena Sharan Zambé, dele ma Sharan Zambé. Dele ma Sharan Zambé. Biloko uti pena Japon dele ma Rozwango, Folvimbala. Barasko tourna on ebisa ko Folvimbala na pesoye. Garçon mo très bien Folvimbala. Yambala na peso mote pour na pesi mote ce qu'on a vendre moi staff na ya il na pesi mote na petit na nga Philita Mwenkoi. Ah trésor Moussansa là. Les boss Andrelema, les boss Omai na Simamai, Jonathan Kuzu, Aigle, mon ami de tous les temps de tous les jours, ami de France. Et puis na pesi mote na mon pasteur Yaba. Pour vous on a été bassin na Nzambe ba important na Mangambo. On a pasteur. Yaba masa na. Osambela rabe. Gelo Yaba. Même Jésus avec na ba camarade de Gelo Yaba. Et puis na pesi masa na Fabrice Mukanya na pesi mbote. Et puis na pesi mbote belé. La mère ba palais, mère a palais, mère a ba petit. Pour on a des éléphants toti denzele Thérèse Ndaya. Maman bana yo modo modo. Thérèse Ndaya, maman bana. Ça appelle mère mbote au bout la so benga. Thérèse Ndaya yango na pesi. Mère sala mo loko na le rapide yango na komia. Thérèse Ndaya. Mère Laurina, mère Leila Lubanzadio. Laurina na Leila Lubanzadio. Leila Lubanzadio. Itoko c'est puis na pesi mbote na roi Bilamba, na pesi mbote na Bei Kanto. Mutu pa ya pesi biso espace ça to sala dans tout cas ça lui peut bien. Amélia Dembo. Pesi siko mbote Amélia Dembo, na pesi mbote na Ricardo Maïndou, agence de capable donc ba tout ya Paris. So za na moi geste neto bongsanga benkanga. Dada Chabani Noël Kubo tindika par Ricardo Maïndou ne bosara ba transfert ne bosara en Angola. Ba mona okinde wana et puis na ozo. Donc Ricardo Maïndou agence de capable na pesi mbote. Tarsis Bambela petit nanga Gloria, petit nanga Martin. Bon ce qu'on a bureau ba déclarer donc et puis Folvimbala et puis na reçu qui sera na Venangai Maurice avec Katanga le plus jeune manager Kabuna Maboko donc on est ensemble donc ba tout ba libo contacter nga bo betika monsieur Lubanzadio na Facebook et puis na numéro WhatsApp eza plus 244 938 754 734 donc so komelinga ba suggestion ma tout bon monde appelle lo ma be pour tout ça parfait et puis so pe on a relobeliser ba tout en tout cas na parler pour la rater David Wembeza za masola balabala ma be so to komi ko finga mais le roi to finga tête on a au milieu du village je crois bilamba yebi donc on est ensemble donc pour nga na moi na subi na nga donc kitoko Congolais tika mutema mabe Congolais bongwana s'il vous plaît Congolais bongwana to sengi pena Congolais a bongwana Congolais ozo inaka ka Congolais na intérêt nini fali soka beti azora kutu moi ba ida lobaka so inde nazo beta boy moi quelques pourcentage so moi quelques mbongo ko bima wana na ki pesa na est na kusunga ba mama koto na kusunga bino ba kombata nyonso nde bosangana ka bongo ba organisation na bino to eba ngote makambo bosala ka pona Congo soit disant soki bozaka na souci ya Congo ba combattant soit disant soki bozaka na souci ya Congo ke boya na Congo ngoti boya obunda na Congo merci bona batutu o ba accompagner masola balabala na zaki bungona monsieur Lubanzadio ye penda do analyse mutema mabe o tozana ye na Angola bo pese confiance penda confiance boza décider et bo pesa pe masola balabala confiance boza la décider kala mboka roi Bilamba mikolo mo ba polo ezate ba polo kaka kala mboka Jonathan Kuzu Aigle Jonathan Kuzu et puis là la mutu mona ba baxo déclarer mo Alpha Ngoma les grands déclarants pour me rater so boye yo mo mona Alpha Ngoma les grands déclarants kota masola balabala et ko sala bien ya negi ndolo l'international ya negi ndolo déclaré international kota masola balabala po balobi awa maramba bien zalaka abena maramba bien zalaka diele masharan Zambe